Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oui, c'est bichot. Attends, on dit ça, ils ont un cambo. Dans le monde artistique, ça fait déjà combien d'années? 10 ans. 10 ans dans le monde artistique. Et là, dans le monde, à choquer l'imaginaire, on peut-être au commissaire à l'union, au commissaire à l'artère, à tous les à choquer l'imaginaire, peut-être qu'il y a des services, nos CV, il y a des services, nos macambo, et déjà, vous avez ça. Président? Président? Biso de yete pendant tout ça mais doit négliger. On dit que non. Non pour valider le don bando au début. Moi j'avais compris que non. Dans le bando tu as besoin de nous les artistes entre biso soit l'artiste et président Ada notre président. Non tu as besoin de bana. Demander ou pas. Ba mon donner l'humour, le to compte le mon président Ada. Au pas on demande banda collègue na ngana. Ba ya na na ibe mbili tosola topesa na mbote mingi nze banda kobanga oya basuba ye olikapeka tozaki vraiment bien activité merci ndeko nanga tokende biso na biso ya mokishi ntango otambola na CV ya mabe mpona kolona be ya bana bato babiso batojoine na so théâtre ngo kaka tobandi mwakanga tokotisi mitongo sika oloba kwani opanza sango mabe pourquoi yo lesanga yo pour la famille na to bana na en tout cas na ça na problème na président les gens déjà qui ont politiqué les camps même toi je crois que c'est président Chapelle oui je peux pas le camp vous doyez m'aider vous bien mon le camp pour créer ka pour yo bima malamu parce que président et deux bando comme ça na qui nous demande à foutre le transport il dit au gars qui on aime suivre ben sur la tournage timoké ka pour oyo lobaka mabe ya bana pochaka bango na cha fona vimiti oza musala Chapelon ma producteur oh là là moni mona ale commandé ni baza bangana na ser na katalia to swani yaza na magazi ko liga biso abuba to tambo utumwe bana na afinga na pochaka na gazi tena pese exemple pochaka suba mapasa na ba filme ki ba mankaya bana ni na relation tena loana de literaire que ça ada comme la chama Chapelle no wana den comme voyez ko kama monde bazana là babo za bosi comme un tema boye bi ba yebi comportement ya mtu na mtu ba yepa no ba yepa Chapelle a ça bino le oui c'est vous savez do lo no mo ko be blessé bisu makasi oza musala ma Chapelle quoi c'est le pas papa pasenga bana senga pardon na senga pardon na émission moko ya ngapela so bongole molema na ebe pas kinda ko bala katalia azali notre beau-frère Zali et tu vas katalia OK ngana nikana émission ya bo na sidoba kinesa na loba na président Chapelle ozala na courage ya biso on a souvent manqué respect dans tout cas président bali misa to lo ba mabete na bi que non na lo ba boy dès que biso to zo ba courage ya la émission aussi na président Chapelle olimbi na bitango to biso to yebate to zala kaka yipe azo kaka courage wana yipe azo kaka courage wana je voulais te dire pour vendre la et rosa la bebo Chapelle ya ko tubela et rosa pour bon acteur mais pour les autres on a mais si vous manquez on sait que on passe Chapelle et dans il semblait et dans la ville la gata vous bêta mon année pour la biso pour ça la ville la mode papa passe Chapelle mais biso to zo ka courage wana courage wana bon biso to senga police il va s'en pardon il pas les cas senga pardon te makambo na maplika ko na kai makambo atita makani azina kani te papa passé bana na ngai makambo na sala ki bwe agara nuire bino oh là là Chapelle ochanize police na senga pardon on a tout solo la biso mais tout ça va bien mais il est assez défoulé moi c'est bien merci tout va chimo assez défoulé aso sulu pe masu ya makasi yo combien d'enfants moko pe kaka soya biso mwana nanga nde ya yi yo na sulu
nga na mona timia na kokolo bateke nga za mona timona na nga sema fi mais papa biologique pas que na ko yoga l'église marié proposant cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois Nzambe ya loposo okomaki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to bengando Dr Guilain le Bourgeois azozongisa poso na o neti na film. Pour être belle et naturelle, fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. Dieu de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye bazui wapi. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Ozui wapi. Dr Guilain le Bourgeois pouvoir à l'opposé. Pour vivre parce que pour ils ont besoin de place dans mon quoi. Pour prendre penda beauté. Olingi bando penda beauté. Oza na poya ba bébé. Oza vraiment taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois, une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, bonjour, bonsoir, il y a Congo Liziba TV, il y a Kevin et Panda Lekecho, autrement dit le jeune producteur et tout au Bolingra Bisso. Autant l'émission de Bisso 4, déjà des retours dans la Rakebino qui est au travail, si vous avez moins busy dans ma solo, il y a Panda Bar, Panda Restaurant, il y a aussi autant que vous avez les boulots, vous avez le bino bateau, vous avez les missions de vos séparés, vous avez les missions de trop, les Kecho, le Kéla Missoye, vous avez un poste à la Congo Liziba TV, vous avez un poste à la Katina Bango, Anakata Congo Liziba, il y a Tinga Kevin et Panda Lekecho, le jeune producteur, moi na ba maman, moi na ba papa, moi na ya ba tout ya monde entier au Bolinganga, était beau séparer na pena lingaka bino mingi do na zana bino awa to sola vraiment makambi ya bien, Bogota na ba to na ville mais merci vraiment na ba tout o ba botika ngate ba occuper toujours na ba caprice na parce que na un peu caprice ba ni capucier en français c'est capucier hein? Moi je suis capucier je sais pas n'habiter non je salue la mon musique na mon ya disait les dates maman Versa c'est ma marraine on a sponsor nanga et ya disait les dates na pêche au mot thé magique là babi prend ce winner na pêche au mot tout au linga routine vraiment bon partout le monde on dit FBT Misalande ya papa Paul Fikipo babi on a vraiment un salaire qui je pense la semaine prochaine vous allez d'annonce où il y a pub, il y a pub pour annoncer ça va itinéraire tout au FBT, les années avec FBT, bien au monde entier, et les maramo qui les mobimba. Et tenga les lots qui viennent prendre les questions dans le monde zona da chichi pour la madame, moi si un bon belé, azana la possibilité na azana besoin na pc ba mo de misika zali, puis na réponse bolinga qui viennent prendre les questions ya Willy Mosheni et tolomo, puis na bosanité Willy Mosheni nanga, puis ba tout bolinga nga, puis ba bonito ya Congo Liziba TV pe ba tout batala ka ba film na mission na kati ya Leke TV officiel la chaîne du moment où ezako pe ça toujours ko aider culture pe ko aider ba jeune pe na kati ya Leke TV pour s'abonner pour na vous allez bien nazana ba mo lelo c'est ma première fois tous à ba mo plateau moko tout sur la bango sur ba demande na bino sur ba to ba bino plus à ezali kati to sur la minute ma kati na bino parce que bolo ba déjà pe mamango epele mais le ko la ba to temps pour la bino te ya ko le sur na bino te yango a été na Congo les ba to sur la bino moi moké pour expliquer biso pour moi na bino pour expliquer biso réalité ya vie na bino le jimo o sali pe moi les soins na bien dans monde de théâtre ngo na ba moni bino te grâce à Kati grâce à besoin biso Congo les TV o batala biso libanais en boko batala biso pe na kin parce que biso Congo les batala matina Congo batala parce que un giga comment ba batala biso libanais en boko nous avons les jumeaux avec les jumeaux comme là je sais pas mais les jumeaux to sona ba ngo po ba ça biso vraiment masona ba ko bazabi balé ba no kabula ndambu ndambu au moins muninga ko ba mabe yo zika ko ramasa mo expliquer biso ko eza na facilité parce que biso za kati ya parce que biso kati ya biso za eloko moko faut te ba ndenge to kabula to zindambu po
Et ça là, toujours dans les bons, tout banana, ni beaucoup nana. Oh, banana, mkolo, hein? Ouais, mkolo. Ngai, quoi, mkolo ngai, quoi, banana, mkolo ngai. Biso baluba mwende mkolo yaza mwana. Voilà, tout banana yo. C'est présenté déjà, mais grâce à mon les Ziba, les âmes c'est présenté d'abord. C'est maman mkolo. Ah. Merci ma valeur au PC na mesna ki ngolo kisinga ça va bien. Ba tout bon la biso les questions na bino yo journaliste na bino ya mboka ko sepelaka. OK. Ouais, merci la PC merci na ba zuli ba pour la biso. Et puis merci na sous les questions na valeur au PC biso. Tout le monde ya ma te payer biso tout na les questions to sala yeni yo. Ana problème na biso. Merci vraiment pour ça na kitoko. Merci. Badol ba pena ngola munayo. Oui. Mo sala maman pena kitoko. Ba bazu ba ko na biso ba merci ba monte beli na bo bi ba kozali ba ko pel sous le na biso maloba na yo ba moi c'est Abel Koussa. Jimo artiste. Wa Dido Kazati artiste fâché Kalongo Kishimoto Boika Bakana Mbeli Bazoka 5600 fortes na Kamaka l'homme innocent et n'a pas fâché. Voilà, bien à fanatique, na biso balingaka biso mingi, ba jino en tout cas biso évolution qui to comme voilà, évolution qui to comme Nzambe. Message ni opusana na bato ba Rolando Siko na masolo auto ko sola o message mo wa capital et plutôt évoluer. Ouais, message capital on a ba fanatique ba Rolando biso na ba question ko ba kozenga même single là déjà dans son volume distance na ko beta na libako na makambo là. La mise déjà pardon pour les billes comme on va opposer un petit peu il y a poser la question on va répondre les hommes tous na roloba o c'est que ça bat na option c'est que ça va tout en tout cas tout supporter kaka il y a poser la question on va répondre. Voilà, merci à tout botal rapide na côté à Congo les TV bolinga pa émission na biso kati oyo ya mbala bino ba artiste tout ya monde entier différents artistes comédiens musiciens. Nous avons un chimo autre sur la banque plus 4 na bango tout sur la plus au moins na bango nous avons le bajimo et Michel so benga ngo kati tout sera plus kati sont des alaka toujours bien na bino bayo mo on a relaté un peu l'histoire na bino réalité na bino na éviter ou rejoindre les paroles pour te évoluer parce que il y a parcours il y a pas parcours tout ba no moi na bino réalité na bino ou bébé na bino vie na bino au bassa. C'est d'abord comment Bouta Wapi, Bouta Manakomi, réalité, vie au Mebo, au passage. Merci beaucoup. Tu Bouta Manibana, non, surtout Bouta Mana, famille. Mais tout ça, quand il y a un peu pardon? Tout ce qui est réalité, la vie, réalité, la vie, les Akindéni, on va pas s'abailler, Boutani. Oui, tu Boutani, c'était comment? Papa et maman, n'a pas papa. Parce que papa, on a ça, là, nous tout. Il y a Kosomba Loko pour Nabiso. Maman est que maman au bout de papa, ça n'a pas souvent radio. Échographie sur radio. Donc maman a botti biso dans l'hôpital. Papa ça c'est plus. Aïe boué, a botti banani balina na metu. Oh moi na nan. Oh banana botti. Bon botti banani balina ni. Oh na botti ma passe. Mais que papa ça quelque chose na la possibilité de s'illiquer la mère au Saranate. Le robot de ma passe à Boningeni. Bon, on a aimé que on a robot de ma passe. On a baboté par Basum de Blow, Basum de Yanga. Il y a Blow, Basum de Yanga. Seulement qu'au son, on a maman robot. Papa se comprend que non, il y a voulu que maman t'a saliba dans mi bali. Ok, non, à Boti. Et s'il est là, pas Boti, biso, les lots de colis. Tous ceux qui ne peuvent pas au supporter bon, je m'en explique ton Boboti, papa après de voir la maman. Nathan, la vie c'était comment ton papa pour accepter vos anabino. Vous avez un hôpital ni pays à la commune. Oui, de bout terminer l'hôpital à Kitambo, ils sont en Bandal, Banda c'est Paris. De bout terminer Bandal, de bout terminer bon, de vendre Bandal. Oui. Au bas que non. Base Moutolo na Bandal mais na botem na hôpital ya Kitambo. Vous êtes quantième la famille non pas ça. Tous à deuxième.
il y a Liboso, Jotamilo, on a passé le mot de Zida Zani, premier ministre. Biso deuxième, troisième, na biso moi, j'ai tout cas dit. Quatrième, na biso Marc Lacazette, journaliste na PSTV. Cinquième, moi, c'est donc. D'abord, nous avons 5. Nous avons 6. Moi, je suis biso, il m'a dit Kazadi. Expliquez sur une réalité à vie, pour la bourre, quelqu'un m'a soulevé que papa a eu une possibilité de vous usager sur tes. Puis c'était comment vous chargez à bas ma passe à mi parler, on a obéi la vie. Oui, nous avons dit vraiment. Vieux activement sur un matin, papa tellement avec ça, moi, connaître naïe, pas comme moi, matadi. En tout cas, souffrant d'un truc, on va gagner un bateau, va souffrir. Bon, vous avez des possibilités, ça veut dire que beaucoup là-bas n'a mis balé. Parce que moi, on a ok, manaïe, parce que beaucoup de sous mis balé, sous à la fois. Je vais vous dire, non, les êtres, moi, il y a ok, puis vous bâtissez sous mis balé. Et malé, papa, quand malé, bandeko, ou y a une couche, ballon de mataba, à Kaboli. Panzini wa azu koto balati si koto nkemke kaka ma masango solution ma mbinzo bazu soya bazu koto basangisi koboko la type lelo tout ça na sonde to comment na biso lelo na mulo nzambe pendant mulo nzambe to un peu to beaucoup la na réalité la vie c'était comment parce que na vie nous avons des difficultés na yebet ko la Nathan au Musoka, ma moté, Nathan au peut-être combien là où Nathan au expliquez-moi pour moi dans la vie vraiment c'était comment pour moi dans la vie chose vraiment avec un peu passé monsieur de coller na famille possibilité de marquer ma famille sous na zakina bambo na bango et na quand ya papa la biso na quand ya papa na maman possibilité za la quitter to coller et pena na basu ba solution ne nga petit na notre solution a tchebo boulier Kobela, tu as un moment de Kobela kama kas. Biso mi balé to koti koma. Oh Jésus. Kota koma au sana ndi papa ta 100 francs au sana ngoti. Oko se ngoto mo ba pesa mo ngoti. Tellement ya nzamene nga sala makama e. Et comme en hôpital kuna ba traiter biso au feli tellement to zaki ya koko kana. Ça que to ba ina ni pasa moko. Mwana obela ba yeko yasu na mususu ba docteur bontala ne ba no bongi bali ba kokani makasi ba kongo ko sofu ba sauver bo mu ina bisu tala ka ko petre ba na mi bali pendant ça mani to ko bika to ko ya na juna chibam wana quelques jours ba bimisi bisu na ndako nzan ba bimisi bisu na ndako mo ma garantie za kite apa sa kemba yo pesa bisu ndako mo ya catholique ndako mungu boko ta mofobi na sundama yi fobi na batilo dasa ya swede ndako wa kusi yoko kota ndako wana tuvandi tufitaka te ndako catholique bako bimso lelo bako bimso pelobi tuvanda ka bisango tinda lettre ofubo libérer ndako tu libérer ndako papa na garantie papa tu sais que ma baille encore comment ça en fonction publique baille ko tinda moi mutation moi bangi baille ko kinde ko zama la mo $900 na a bon garantie vous avez battu ni vous avez ambola ni battu ni qui to voilà tu évolues tu papa qui nous a donné $100 ngana uituna $100 papa que kataka $100 yango lia kutwa tuzozwati tola ngana bakarton botanga bete dotanga kuno na passe na passe ngabela na école tu na poti boy école mi ba dike oya ko tu afuta nevaldi o monanga ko tu afuta nevaldi na directeur na yebi o afuta ati akapita na kapita dike o afuta yo ya kaka yo kaka ti ba benga na ko tu ko kenda kwana kokoma tu kokoma to koti tu salaka un mois je crois pas tout ça ba ko tsaye comme directeur de service généraux lui quand ça me l'a ça na makambo ay kokoma apprécier chez moi mon golia pe bandia ba to ba golia moi soso na moi pasi so to golia puisse mon to kato puisse mon to kata fata su mino seti bukaboli mais comment que mon to super partenaire puisse
na ntongo mongi batie mpe mapa lema mpe efandi wana emo mpe matenge efandi wana miliki efandi omemwa changement mpe ekomi mpe koya bon papa be comme nakomi komona mwa 100 francs bana seki mpe bazongela mpe classe toyei kokota toyei continuer na collège Saint-Michel toprésente mpe baclasse toyei koyena université nga atangi na double 3 fois abandeli G1 3 fois mais naye kocontinue d'étude nanga nabandeli na ISP go natangi na ISP go mbe nasala difficulté kaka ouais mpona badifficulté parce que okati ame moto ndolinga biso declasse pe te moto ndolinga te me moto ndolinga moto tosalaki tosali mino na jeune tosalani hôtellerie tourisme tosali société technique développement tosali environnement petit aussi seulement la classe wana mwa passe après là toujours on question aba babozwa bozwi batentation nini okokutana nango peut-être bapart kobela baete famille en plus bozabe yade mosusu te moto azalaka boye na batante tokola makambo nini oyo ekomela bino ya mikemike peut-être dérange bino na bomwana na bino quoi eza ndeti nini bobubimisa parce que eza kati tomoni motu oyo déjà na famille soza na bosui te babimisa déjà bana bandoki babimaka surtout soki biso nde mapasi na nde mpe tonda kokolela fo sepelaka te makodia libumu nini bilamba toboka do fo sepelaka te donc tozalaki mwa na famille omoni so bobeta ndeti bwana fete na famille kende ezala te so tokokonte na famille ya kazadi papa bakazadi biso bandotya famille na biso mwa biso ok ma fête boye vous savez que non bino bozala iso famille na bino bozala isoli ozali ba papa misusu moza na bonne mo nde ba ke papa pour passer na table ya bino mo savez que papa noko ba isoli eza ba biloko esala biso ba pasi mingi omona bana wana bazala ka banuki poni po bwana ngote ok na ndako mutu mo kotala ndeko bazo klero loko moko boyo yo na mutu na yo pesa mukongono bo ayibi eloko po kaka yoza na moti po bozangi po tozala na moti mbongo ezalaki te papa biso azalaki na eloko te bana nano mona bango bongo baka bandoki donc pe biso tozalaki mibulu osangana te donc sone na ndako mafona bebisi pona adi te biso mbale de ara mibulu donc eza un peu ça que via zan eloko te au crédit nous va biloko mo beaucoup de zala na monter donc c'est ça voilà tous vraiment le jumeau avec la plus maçon na bango au peut être la réalité ya vie na bango qui va souffrir trop parce qu'il na bango na bongo vraiment te ba kanga bango bandoki ba benga bango ba bébé papa bozume za été famille za plus que déclassé bango ko s'intéresser na bango te dans le niveau basi ba sali ba classe na bango peut-être sindenge sengela kité ko kata parce que comme on a battu bon na bango ba nini ba dans la réalité na bango na vie na bango en eza belé vraiment faut que le kaka avant de juger mon tout faut voyer dans le sourire mon parcours et mon tout pour et ça très bien pour les bien jimo beaucoup temps beaucoup pas dans la quartier ba commune beaucoup temps la tambula pour na ka anda kwa vanda kabisa beaucoup là en tout cas biso vraiment ko lomba nde bato balonga biso ma tolonga bongo te soma kaka bandali sika tanda ko kana bapasi na biso na ezake bwana ngote bofuta nga na kokoso me bozaka esika boza tovana na makelele na se na mai na donc bato bayebi bana bandali bayebi kota makelele ndenge ezala nde ndeko na ngai bike ndako mokusa fo kota fo bina donc taka siko na ndako eza na mokuse mabe okota na kati ya ndako okonte bamadusu boye ndako babambu donc so mbule beti boye so bozali na vraiment provision ba masambu bo le boye ba kino provision na ekende tout na mai donc ndako wana nikiti ni TV ezaka kino bokota ka kolala pito lala ndeni donc lala ndeni donc so bokoti to zui porte kangi bozui libaya kangi son na porte bolali donc so ma dolali to la muki to ba ka kino nzamba so loko voilà déjà babiloko moko boyo ekomela biso na vie donc monaki mosusu omoni image akomi ndamoni bakomi boye kutu basimbi boye en tout cas nga
Nga ne sera so mutolo bana likambo des na éviter, ça me dérange beaucoup parce que ba yebi ndenge biso to likana ba étape ya fiti. Na e ba na o déranger fimo wo boy. Na déranger fimo na bien. Na la tête blamba ko ya camarade na nga simplice. Ta pesi mo te skandi. Abisanga no ya ta pe abisanga bodi mo pardon na to ki infection na déranger na ni fiango. Lobi na mo ya benga pe fa pesi blamba na ina pesi blamba na so na pesa fiango adresse fa ta na pali. Ni mika banda ko ndo ko to ndo ko ndo ko ma be o wapi anza ofanga mirze ya kubukana ante biso na soba fazer to mona na balamba akwanga so ngana yo senga ina yo senga biko takwanga na sumingu bana kwen na tini pesa na pele nguba samba o pesa biko takwanga to ndo bingo into wana bakangise nga dali ko to nga kwa so fia mazo ya otu na deja no luka papa mama pasa muko boy bazana ka kotoyo batonton muko boy fia wa bo batonton go mo fia voisin mo ba kali pasa moko pasa mo mata sengele kali pasa moko tu ko so abi ko ta kwanga wati oje yo fia mo ta mabulinga na tembe ka libosa pale na parce qu'on a lu kana mona mena ngolu ka ngate mama ba frère ba do kale na bi misa passe parce que ba na camarade ni abi awa boto sana awa so parce que na bomba ni non ko te ba frère na bomba ni yo mu bale ngone ko ka fana ndawa ndakwa boye ngana ga bomba na otali kaka sonyo wapi abaluki akei po yo mona amoni ndaku ya mabe eleki na ngombe ba mikolo ba ne pe kaka nde to koli na biso mama moi je viens échanger chumsu na kutani na nzila amoni ngana oya ase wa benga na ba biso ebo kuna amda tout le monde déjà ameki ko tia litoi carré et simbi c'est ça la vie, les aïeux m'ont à la vie. Mais chez moi, c'est biso nano, bino na bino nano. Quand on fait les aïeux entre bino, pour y me boulot, pour s'attendre non des. Mais quand les aïeux entre bino, tout va être compréhension, mais ça cause la bien balai. Tu vois que les ala kado. Ya lu to beba na mabe, biso na lo ba mwana mokoti. Waza mbulu kwa biso. Okubiso kitoko to biso comment na niveau que papa zui biso ni balé, no to ki ka papa ça. Bino to ko na ba vilain. Ko ko na bila mama be, damo bolata no biete, ma podia. Papa bi pour to na niveau ki mbulu moko boye, quartier linga bino te ba mama quartier ba linga no bino ti. O ko to na ka ndoko mo nje mo be. On a que pas besoin de ans sur la TVT. Au lieu d'être TV pour ma voisine pour que tu vas filmer ma joue comment on a karashika wana. Oh mais il doit dire sur le côté bas lui au cas où bah son a simika que nous ko fait des kano. On dit bah te mu bazala simala biso mais avant la match kamade sunaye. On la match kamade sunaye. Mais le bon ma pour la peut-être sur le bon ma famille bah le match kamade sur famille mbimba. Ngai le côté ite la licence mo mena. Ena licence na mana pa na chango na mtu na zuide kupole. Na bani kupole na ngali na kupole so ma se mika bini. Il passa comme mwana malamu. Il passa. So, yi so je ça na poser beta. Ya no kanzanga na kupole licence ko chaka mades na etoka. OK, ngana kupole po biloko la ngana Jesus na samote beta. Ese pelisoka. Ese pelisanga. Fuku na bani kupona mutu siku sasa yuko na oganga. Hii mapasa tika bakoni kusini mapasa tika ya tika. Pana kende na kupona pepe na kuna njera mwasani. Siku mbata na timbe deke no na mona risasi pesi rouge na zone sima. Mais ba kubaluka ka risasi kilita. Toi. Nzungwe matabu. Ekabona. Chaka madesu kotoyo. Nzungu kotoyo mera na lobata talika abu. Allô Wandoki. Aganga. Wapi biso baganga mama. Mama passe. Bana na yo. Biso mama qui est sur côté fête. Biso ademane ba ne anniversaire à bana. Bana pe so anniversaire. Ba bombi na bina bego. Bam. Wala
biso tobendani mopanzi ana fo tosala ma force ya to ebana ba force na biso eza te na likasa na force fo tokoyisa baflo dans ces autres kapuna bato na kati ya piste toya pele biso ebale bikikiki bengi taka feti ya babaopina bafle kwei feti katani bato tobata biso ka okanga na age oya na bano kwa nini tozali bana moko boye insupportable abe papa ozala ndoki te papa bomonaka ta motu moko boye ayekaka ta kozwa bino na butu wana totie fo tomema sumina basango kotomaki basango fado sango alati sutani na ye wana bafandi biso na se na mabele nga baotuna kutu ye dito yo ozalaka ndoki peut-être oyebaka te ye bazotunanga ye kozalaka ndoki te bamonaka tete nolazaka wana bayakomoko yakozoo te nga naomonaka nga naanaka ndoki te sango ya asambeli biso apesi biso mamai wana biso bana baza bandoki te papa biso sango no baza bandoki makambo basala eza makambo bano baza bandoki abite bana baza bandoki te eza kaka kilobu bazongisi biso mpe ndako wana mwa dejour wana toza kaka nye tolobaka te nye kaka ntango toye kolauka 3e tour ndeso batumboli bino onde batumboli na biso toyaki mpena mobana moko boye bakokobe biso na congé te bakobengisa bino ata na anniversaire te biso naye na classe mpena boyeko soki mama yosengela biso na classe mosu bono kokota kaka zosalaka entrate bosaka peta lipasa mama na bino mama nazomona mama mwa olobaka te mama keka na direction akoma kuna kuta na preuve c'est Chimo, c'est votre maman. Comment maman a vu maman mina zakimia? Qui est capable de directeur? Alors comment c'est pas directeur pour c'est Chimo. Votre maman, mais comme c'est votre maman zakimia. Mais pour la maman on soit pas no wapi. So on doit pas filmer ba petio ba chukuma na ba chukuru wana. Ndande mwana petio wana. Chukuma na chukuri pena. Tuzaki bana mokoma bewe ya osebia ya osana te ya osana yo bana te sika monter. Oui. Bana mo be insupportable. Oui. Voilà, vous avez été inconnu. Biso to ba lubati. Ba lubati. Na kwetu. Merci d'avoir tout beaucoup la biso, beaucoup de la biso, les genoux vont remettre plus ma soeur, c'est ça partout dans le monde entier pour nous. Ça arrive entre le Mbalépé, moi c'est moi et ça les confusions, moi c'est pas habiter mon bali ou piaga. Bon, on avait bandé l'indé pendant où il battait ne pas dans déjà bizarrement c'est mon boy. Là dans bizarrement boy, ça va dans son caca, on a eu pas suivre vraiment. Après ça bise bien. Aïe bah non moi ce n'est pas na pété. Quand on a une enfant moi chérie bisous. Son atali boy ce qu'on bando akanga ce qu'on boy bien des banazala basi bala love c'est bien tout ça ne love bon on a de position no ko koyi la on ko so kutana o des amabi papa tout sur la pile non na sentir que no ko zoya na se ko shira ta mo jari no yebe to ngaye busubu o si mo ko mosne bon et puis non on a aussi la abing das ko na kombo na non c'est la bête qui bon et puis ba chez au monde a maté il y a téléphone appelle à dire oh yonga yo avec ngaye yoso oh disanga sina kimaki dasina longo même pas ça là ba confusion même nanda même papa na maman papa est bati oh oui papa toi c'est qui papa toi c'est qui yonandi oh on fait la business obligé faire la business le na tonto to yi talinga sko yeza so de façon matuna fini le matuna de on est vraiment ti ah ba 5 ans ah ba 5 ans atuna yonandi moi c'est ngadi to yi abe ayeba mate merci quoi ayeba mais surtout lali na ayeba ati timna no so lali atala na tala o ni o mabe mais ba le kinde ati bomba ati bon na école rival no ba c'est pas confus aux à la télé école ça la trop
ils allaient vous dire ça on a pour du terme tout ce qui a le qui bitumba tout on a le qui bitumba mimi non ko suna diga no ya na ngabo na mwana mbuta na oti classe no ya sko na kude na mwana mère ali na biso na mimi na mo ka cheka so mo aibo to kude ni kana nzela ya to undanga na yo to interroger problème ngana ba ka to na biya likambo na sa na biya ndasali kambo ade ngaya kama kufito ubete na suki ngano to ubete na soto kutana ngabia bela sali likambo ngapi na simona na kidisi na misa na kanyuma kofu na yeke no na obundela ye izanga teza ye oh na mo mama bu mera ni so bimi ni ngabi abem ta sali likambo na bundela ye do minga batu baeba mabiso vraiment te ba ma baeba te la iba même ata nani na chiki Moses dans le temps aboué ba pesi lecture parce que professeur na biso mais c'est na biso ndo ba te que azala pe na élève na so ya do ye bedi na do comprendre Moses no ta lecture non ça lecture le professeur na biso bedi azu que tel point tu fais quoi ici monsieur moi on a tel bu ma abina zo kana yo sani a masi mission na salo abioza na sali na mal hein oh abingi mesina biso o élève na ngati nous des élèves na ngayo oh attends asuna hata sana amoni oh yona nonga ka so discussion ce côté discussion que ba professeur sans professeur na oh mais oyo yanga oyo nzaza kama yele to mona zala ne kuna azama yele kolika oyo ah ok c'est bon zo oyo azama mayele yaka nayi bakoso ai ba mwana mayele kolika ngati ba ne wanga na kanganga na taluga amoni biso débat les sous pas kokana vraiment ce sont des vrais chinois ok c'est bon yo l'exception que yo nous avons mayele kolika ai na muto ba ba mayele kolika na vrai so parce que kolika des personnes quand même na tabiso beliso to quand même na tableau ngaso no finga yi yo kuza zuba butwa bilo ka miki ko to kama na yo kama menani. Voilà, merci na tout bon la nation na kati ya Bumole Ziba TV ozoka ma solo ya ba les jumeaux les deux jumeaux ba ça la biso musala ki to bon to ki déjà moi parcours na bino oui c'est précis vraiment ba tout ba lingano ba yebino ba yebité parce que c'est biso les jumeaux vous avez mon boulot les jumeaux to pour la vous avez un boulot ça théâtre et tout beaucoup dans le monde art na ndenge en tout cas vous avez un boulot ça théâtre vraiment qui débat ba aza mourir à théâtre tena ndoli na théâtre na mutu na biso vraiment ezalati et tikala vraiment kozala to kuta ba lo ba théâtre oyo via possibilité que papa zala na mbongo te mutanga na musu classe te mopana na bino na ndako na kokotika kamala na nga na répétition mungu ya papa ikanga na kotika ye na abandali kana basebu kota makelele papa mutatika ne dadi yake na kotika ye kuna par surprise ka bo yepe le ngole lambo répéter mais ça tenite no répéter ndeni oh le ngola ka répéter ka bu ona yo moga ngam wana na bandaki yeti uya za mwana kalunga pe lamba ndeba lobage o mana sala tete na ngata na mataka sena ipataka batu ngama ni patana ngati batu basebela te babitela maboko te bona joueur na be na joueur na be ya mabe vite ezaki na ebaki lo te formation au fur et à mesure ba yo chama rôle mo boye ba pese mo te rôle mo ya libongo ya sheke na joueur ngo elike no mo bien sko yo likana couleur TV des couleurs TV oui couleur TV sko success non ça mon temps mon anzela ba ko intenga mo misa c'est ça quartier c'est ça quartier ba ba tele kinga tele ya uyu to mun kina na mo ko malenga ya to sko yes koyo ona na potite amona nga uyi bola sa team c'est na bola sa tele et puis on a normalement dans théâtre to ko mato to zana na to yo lungwa to yo ki débat ya bisa na biso nani nada parce ici vraiment que non base na yo vente soccer A B C D ko yeba ba norme ya théâtre mon nambo et pas ya président nada de tous pas président nada mais la paix et jouer que ba moi 3 pièces mon pour na principal na jouer na jouer l'idée Magali
c'est le ya koma lelo nada na banda ba kopo na coupe président nada on a passé pour Sika Zali avec tous les respects et de Longwa qui n'est pas ya président Taskitu Robert Mukishimutu Robert président Robert a joué à Souda to Longwa il est président Longwa nae azungi n'est pas ya Gadia biso bana tutikali biso to mo luka papa ni to kende pas nae yo sala na biso mi balé nous allons na groupe simbi no muti muto azaki producteur na biso et au molani ba chéri na biso ya groupe c'est simbi te fait que possibilité élèves vraiment dire ya vendre sa groupe et tout que nous doit pas comme to kota to qui n'est pas ya président Chapelet on a passé sur une bonne Sika Zali Moumbea to buda ba trop qui n'est pas naé formation de ressources au travail avec les théâtre à la qui biso ko ezenga kat na biso ba sur maele et simité yo qualité pour président Chapelet ndo koyeba ko ya sala bate ayeba ko ya zate simité de longwe lelo de saba ya fâché kalombo mukishimo tuboika tamakasi l'homme des rebondissements. Voilà, dans le cas, si puis les deux pour travailler, pour ça, puis mon ami, beaucoup qui n'a monde peut-être le Liban, c'est YouTube, c'était comment pour YouTube, c'était YouTube. YouTube n'a la même qui nous a il y a un bango na makasi pa utumba parce que mutu oyo pena ngaka bimisa biso que on est le leader school ba ayebi o ya zate a Chapelet ba o ya zate ayebi ya zate wa nenga foto na eto na te ba na nenga mnini et on Chapelet ni oye ba ndene on est président Chapelet azana travail se faire voir azana alinga achani lo albusa chama ki ye o Chapelet nozola azab bien sola ne bien mais yé moi makasi d'accord on a vu nous vous allez que vous avez regret mon sérieux na ma comporter parce que vous avez oui ce que la mec quand même ko na la na faute ya azab besoin linga tout vanda ne to boka ka to sola bien mais quand même ko bisaka mon comportement moi il y a moi besoin c'est plus il y a besoin c'est plus mais moi la paye mon folo il y a besoin c'est que moi Simon Muki parce que groupe ne to lo ngwa kwa ni na groupe na comme on a un groupe et puis tout ça va sali il y a ça pour le logo et le ko se kufi et kufi le logo et kufi lo et kufi kuna et lo ko bon ba ko bi tout ça va la ko sortir na monde théâtre parce que ko bandi ko se retrouver des tina ce ko très baba au très baba au très gars boy yolela so to trabe agent ale lo ku papese ku fa izongi bozongi le ku vi bozongi lo be ku vi bozati wa age kebit ye ya musu ba fandi ba otina ke ba la ya te ke ba nuna biso do sukawa to talinga na to solo le to kota pe de lo gana to kota to solo ko sinde bu be bu se to sami to lo mona ba wana déjà ngosu to wana na ndako petit frère nanga aïna battu retourné aïna Chicago président fâché maire de Dali président Ada pas battu baby je vais pas non pas je vais pas moi tout ça so ga pe ba théâtre na moi ba tout singa ni kemike Dali na muni biso mais na Dali na pese mo de Sika Zali ama passa ya Chicago oui ba ma passa na sala pe théâtre bon elle a pièce mo na mo fo ba tourner on passe pour ba tourner a bi sala pe théâtre je vais me on biso aye ko pesa biso pièce on a biso za confession sur quoi sur pesa mo kan confession elle dit mu toi inisi biso lelo nga nani yango ya YouTube nani yango ya théâtre ils ont darling palata muto vraiment a façonné bino le logo comme un badou le na YouTube baba chabino ka ils na chaîne à Top Vision et pas notre boss qui vous bama OK et après là darling muto a ça une mais Chapelet a ça comme il va dire ça qui est comme ça de la vie mon mot de la vie
toujours à chaque place omoni eza na mosima kani asina mais alingaka te que aza posa aza bien azala na bien mais alingaka babiloko te babiloko kobude one kojuiso te kojuana na eseso te biso bato bana oyo toye nsima na bamateatre oyo bango miso bozalaki déjà avant omonaka miso bozongaka nsima groupe no ezokitaka comprendre or qu'il faut comprendre makambo mosusu ngalingaki trop sona oloba mpona l'effort parce que lelo na bato mosusu batraita bosai témoignage kitoko mpona darling parla darling po ebeye na bafie ebeye na bato ebeye oyo bakondana oyo balingaka batraite darling comme hypocrite darling comme fille jalouse darling comme boye nakoso te navanda na sera na darling navanda na ye mingi epe alingaka biso makasi azala songisongi te ye azalaka soka moni likambo clé alobi no mbala moko nazokosa te mpona flate po mtu pati biso atia biso na filme te azalaka clair azalaka songisongi te azala bilobaloba te soki ya problème alobi kaka mbala moko biso ne soki mabe mona biso biso non mapasi atala boyeboye bino boyeke bosala bote azalaka bien oyo batraitaka ye basongisongi peut-être bako wana bakoza mpe baproblématique ya kotala mene dalingu azalaka mutu moko abimisa elo mungwe kosoko monika yo moyimo katongo mwaka yimo mutu bobanga omwanga mutono na bichi aibe oluba aibe usulula yana batusunda bandotonge kana kimusina musika otonge kana musika bana ndimi na ngati ponenga zana leti yebwe aviva na mbongo na ye aliaka na mbongo na ye asala makambo na mbongo na ye akeloluka batonga mutu po bafute combien to bazwa combien po batongi amoni eloko azali nata vision tomboyaki ozali mpe kebayeba bino mpe viena baninga toko bagere bakomite mpe bazalaki mpe motema mabe muza kobimisa ngo boye te meme azali na kati ya motema mabe eza nango na kati na ye naye bayamba na biso bien to bayamba biso bie kitoko na tolo nana okaloka kozala mpe baacteur ya ada non te tozala baacteur toyanga kaka kota répétition mais vie baartiste na bango bazalaki baza trop charisme trop jibimi trop jidro eloko wana eza koprésent ada baartiste no toya po tokota mais tozanga badena artiste ada babuda bino namoni bazalaki bilebilelinga bango mingi mpona ntanga tosola bino nde bien bayambande biso omoneza toyepa na yo tokoti tokoya lese biso bien akeye nakoso te soki na bahotes na barestaurant soki oza bien akeye te okokolia te osima tilo okende baya soki oye na ndako ntongo ozoyambe bien oyebwe omana biso toye tobanda mosala me toanéglige osenti que non non bandi te bato bandi obude moi j'avais compris que non naloba natia biso entre nous les artistes entre biso so baartiste ya président ada notre président natia biso so bana te banda kobanga bamonde toyini lumu bondo tokobotela mabolimono président ada kopana monde banda kobanga da bacollègue na nga wana bayaya na nga nayebi beli tosola topesa na bambote mingi nze banda kobanga baso bayebi tozalaki vraiment bien accueilli ta merci ndeko nanga tokende biso na biso kishimutu. Voilà, merci beaucoup déjà cochité vers Sylvain et Mission Abisso. Merci de tout autant la Congo les actifs qui plus du solo il y a Jimon Abisso et plus Mouto vraiment pas dans Moussala à Channel vraiment qui est à Channel Moussala Bosso président Chapelle à Koumouna Chapelle on va canne je pense que nos années samedi ou vendredi je pense aux années à la partie Abisso il y a 4 trosso la naïe Nolinga Jimo bo la caméra Abed Abisso nous sera à bien. Oui, c'est biso ata bolimbisa ils ont mokili ils ont makambo le monde artistique au bande bobandi ça fait déjà combien d'années 10 ans dans le monde bande bobandi tisiko et là na mutu mingi oyo ashoka l'imagino mande bo peut-être bobongisa na bino bolimbisa na arte ya mingi artiste mingi oyo ashoka ba jimo peut-être ngabe ki ya bino CV ngabe ki ya bino makambo mais déjà bobosa na bino président Chapelle parce que moi nous savons tout ça on a tout bêta par rapport à biso awa nde tokemba lelo oyo nous savons tout ça ba
papa na biso atiaka famille na yango ya bimisaka 10 francs na ye papa na bimisaka 10 francs na mala gauche toso papa fata transport kende boulot na ye tosusu mama kende mpe boulot na ye baleki bana balia yo telemi tosusu yo mutolumi tosu na ndako na yo kogania mbongo na okendaka wester ozwaka mbongo mais olongola makolo nyonso toke na tournage mpo nobebisa kaka réputation ya bana oyo basalela oyo mosala ke oyo bakeno bana wana botiaka bango na bafilme te bobengaka bango te bana na baza baimpoli me nalongwa bano na tikolo ni kofinga yo ni koloba mabe na yo ni kobeta nyonso lisolo na yo me toso oyo oloba bongo bobebisa réputation na biso bobebisa cv ya bana babi yo osombelanga lipa te osombelanga pantalon te osombelanga jean te obokola mpe mwana na nga te obokola mpe famille na nga te po famille na biso nde koma konte mpe na biso na biso ngo famille na biso koma konte na biso mpe ke okana ogani tozala na biso ya mingi te na koloba ngo te kozaka ona zwadi ala tosala togania ya mingi te mais ntango bamona déjà yo ozwi babagage na yo bakasala wakati te tokenda bongo na kozwa saki ya mbongo oke bilamba tomema bongo eza mbongo te eza bilamba nakotourne donc nazonga na saki mpe ya mbongo bongo te nazonga tonso ya mokie kaka nazonga nango fami bakasakaki oye na bongo oye na mbongo mais ozalaka obligé osani lokola oti mosala bamoni kobimaki bamona mpe kaka bazwa mosala ma considération mpe kaka bapazwa oyo to mama azwa oyo mais ntango yo otambola na cv ya mabe mpona oloba mabe ya bana bato babiso batotoina so théâtre yango kaka tobaninga me tokotisi mitongo sika oloba kwani opanza sango mabe pourquoi yo olesanga to yo obokola famille nanga to bana nanga en tout cas nazala na problème na président te eza na déjà likambo eleki eleka même toi chokami na président Chapelet oloba likambo moto ayebi te olobi yango olobi kaka okrie kaka mpo yobima malamu parce que président edo ebanda okamusanga kimotema mabofuteleli yango transport idi okeki one misusu babengi biso na tournage te moke kaka mpo oke olobaka mabe ya bana otiaka bango na oyo ezala mosala Chapelon producteur oh là là moni mona ala ekoma ndenge nini baza bengana na sere nanga katalia toswani ye aza na magazi kolega biso ti akobanda otambola otumoi bana na afinga gazi te napesa exemple botia suba mapasa na bafilme te bamankayenga banalinga na relation te na lwana lobite na yebi ada pe mna chama Chapelet te wana ndenge kambo bayebi bokamana bande bazalelaka bakoza boseka mtema boyebi te bayebi comportement ya mutu na mutu bayebani bayebi Chapelet blessa bino oui blessa biso vous savez tolobi na moto ya blessa biso makasi oza musala na ngai Chapelet force na bino pardon papa basenga bana nasenga pardon nasenga ye pardon na émission moko ya bape na sobo molema nayebi bakenda kobala katale ya azali notre beau frère azali esoki bayakatele nga nalinga na émission ya bob nasilobaki naloba na président Chapelet ozala na courage ya biso nazomanke respect en tout cas baprésident balimbisa toloba mabe te nayebi ke non naloba boye nde biso tozwaka courage ya olinga na émission osenga président Chapelet bolimbisi na likambo oyo biso toyeba te po tozala kaka liberi ye mpe azwa kaka courage wana bamapasa basala na bango te olinga so dato final tokingo ekozala mpe Chapelet ya kotubela Chapelet biso tozoka courage wana courage wana po biso tosenga bolimbisa yebasanga pardon yebandekasenga pardon te makambo makambo atika makani te papa pase bana na ngai makambo nasalaki boyeboye angaka nuire bino ochanese olimbisa tosenga pardon
Mais tout solo là, on a vu ça, tout ça va bien. Mais il y a assez de défoulé. Ça va bien. Merci. Puis tout à l'heure, assez de défoulé. À ce solo, ben bassu à ma classe. Il y a combien d'enfants? Mon copain kaka Souria, mais Souria. Moi nanga ndé yo na Souria to bise mota ta bise Souria. Donc na mona timia. Na kokolo bateke nganza mona timona nanga c'est ma fille. Mais papa biologique, pas que na ko yoga blenza. Ah. Golo bile. Marié? Marié? Proposant? Oui. Proposant? Oui. Numéro de téléphone, on va passer un an. Il y a plus de mal. Tu es tout dans le monde, dans la famille. Par contre, on va bien avoir un numéro. C'est un numéro parce qu'il y a des gens qui ont production, peut-être des merci beaucoup. Mais pardon, on a peine à Cyril Bino. Tout le temps, la chaîne a mis sur les TV officiels. Je pense que va filmer Koya ou Koya dans Balasima parce que tu as rappelé ma maman passe à trop pour mon aller chez mon accueil les TV officiels parce que les TV et sa chaîne vous avez la chaîne et ça on va chaîne merci alors tu as bien garçon ma chaîne et ça là on s'en du toko on va se mettre à faire pour quitter ça numéro de téléphone. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, merci sur ce moment. On est au PCB. On a convié nos pauses au Yamanga. En tout cas, on a bien fier de nos émissions. Ah, sur les trônes. Oui, en tout cas, on a senti qu'il y a un commun artiste. En tout cas, merci beaucoup. On a bien merci à ma fanatique. On a l'émission. C'est moi qui déjà pour l'imbécile. On a Bimbisa. On a Sengi Bissou. On a le bébé de Banco pour l'imbécile. Ils ont déclaré au moment où on a dit bateau balingaka biso bajimo tout ça leur pim tout le belilo qu'on a eu aux numéro plus 243 97 36 61 0 36 plus 243 97 36 61 0 36 Kombo Sunane yayo Dido Kazali ce qui est na Abel Kazadi. Abel Lukusa. Abel Kazadi ya papa ya mama. Tout ça on a beti beton ba botaka. Zakanga ne ba botaka na famille Kazadi. Ye kuma na zone ça. Ah OK, vas-y numéro de téléphone, le message à tout. Ouais, merci. Na ba besoin qui ba quoi na biso, j'espère que monsieur l'équipe bien. Na ba biso na biso vraiment merci na considération ou na comprendre que oui. Na communication parce que yoza ba na ba ko ya ba to batanga capé parmi ba je me suis dit que la fierté à mon carreau nous a permis à tout ça la fierté on a précisé on a catalé avant de me laisser place à l'île de la quête parce que moi c'est qui toko après ça a sur le conseil moi mingi à tout le monde rappelle sur moi pour la avec donc aller là bien on a besoin de région de Musso on a pas publicité dans les Cameroun quelqu'un tout ça les locaux numéro on a plus de 143 82 45 51 307 plus 243 82 45 51 307 3 personnes dédicaces. Voilà, au Liban, on te met ça moi, Dion, on a été boire qui vient Alexis à maman, de l'ordre de Baïding à plan. La possibilité mon président, Mukishi Mutubo, comme Tamakasi, pour l'ordre des innocents. Elle a passé par mot débile et puis la possibilité de cordon. Ernest Tumba, grâce à Ilunga, Cristal, on a passé par mot débile, ainsi que là, il se souvient. Merci à tout le monde Rakumo les merci à Fanny Katalea. Vas-y. Vous appelez à la personne de Sigozali. Vous appelez à la personne de Sigozali. Grâce à Bravo, grâce à Ilunga, Mina Overdose. En tout cas, Papa Paul Pico. On appelle sur côté FBT Missalandé. Bientôt, je pense, l'émission est le mois prochain déjà, mois de septembre, nous avons Banana, Papa Paul, parce que FBT Missalandé, en Afrique d'ici, Djobourg, Cape Town, Pretoria, partout dans le monde entier. Agence Zamoko Ezakaka FBT Missalandé, eux ça va Missa qui merci Nabino le Bajimo. On appelle la Nabino parce que tout ça la Nabino qui toko. Je pense que déjà mois de septembre, vous avez une penakati à Leke TV. On remet conseil Neza Siko au besoin Nabino Kaka. Bon, on va t'assister, bon, il y a un bon moment, nous devons évoluer sur qui toko. C'est un Catalina Zalolendo. Toujours. Nous allons nous battre.
Mais ça, on a besoin qu'il y ait des taux, nous, ça, on dit taux. Et c'est là, Jonathan Derrière, on a si ma caméra. Bisous, bisous, bah, Fanny Katalia, bisous. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.